Yo mona ka mundele olingo tonga ye. Ngai kotonga ngai me wana okosambwa masa. Oh. Yo yebite okweli na nani Oh abeta kalingala misi même na langila. OK. Nga nazongi na Palestine. Okuta na petit momi Na te. Nga zakanga moko, nga na sina baye bango ba momi oyo. Awa ba osukisa yo. Bo basa ba congolais olinga ba te Maintenant nga bango, nga na botisi misatu. Oh. Nga botisi misatu, na boti na basi misatu. Oh. Bah oui. Balia o nga bango to nakuta ki bango kuna na mboka, na bengisi bango awa, bango to bazawa. Bazwi mikanda bakei. Bazwi mikanda bakei. Omoni bandoki te. Tango uza kuna na mboka bazolo kala yo chérie oh la lingi yo oh. Après okomi awa sala ndenge osambwe. To bazwi mikanda bakei. Bakei na bango ko. Oh tikali. Papa, courage hein. Ah merci. Basi na biso baka bongo. Soko bazwi badoki bakei na bango. Yaka bongo, mokili yaka bongo. Franchement force à toi. Ngape ngaluka mundele. Ya mundele? Wana osepela. Wana osepela. Ozala discuter. Ba congolais olemba bango Nalemba bango te. Wana c'est trop dire. Disons que plutôt na commis la prudence. Donc aux trop momi en Afrique ba bango tout bakimi. Voilà. Vas-y ba 10 ans. Et bazo appliquer mibeku ya mboko oyo. Chaque fin du mois, il faut na futa ba pension pour la banane na botisi. Comment Florian pension alimentaire. Voilà. Voilà, yende oyebi. Papa, on t'a bien. Bonne soirée. Merci.